oyo penza makambo ya somo nzambe na ngai. Makambo ya minene boye nzambe. Makambo ya minene boye o nga moko na lobaka makambo ya minene boye makambo ya kobangisa nzambe na ngai. Kolala kolamuka kaka na makambo matakita. Na Kongo na biso tokopemaka te. Biso tu penza na Kongo na biso tokopema te. Soki eza matanga te, eza libale kufi. Soki eza libale kufi te, eza ba video ya bato ebimi. Soki eza ba video ya bato ebimi te, eza keno emataki ekitaki. Kongo na biso ka bongo la famille. Yango batu mosusu ba oloba jour mosusu to olala ka boye to lamuki. To moni kaka Kongo mobimba esi emidiembeki. Pourquoi? Parce que makambo na Congo eleki. Ba dossier eza nango kilikili. Ba dossier eza nango chaque jour. Ba dossier chaque heure bande konanga ekomi ko bangisa pas possible. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bandekoe, Gavker ayeli bino ba masolo ya kitoko la famille. Gavker aye penza kopangusa maya miso ya bandeko ebele. Lelo o tokomi komona ba couple ebele libala ezokufa. Pourquoi? Parce que mabote ezate. La plupart des gens, la plupart des familles, bazala kaka, moi c'est na mabota te, moi sio biso to lingi ete, moi sio mataki ekitaki, moi sio ezalaka, moi sio. Ebele ya batu babosa na rakeno, tango tolobaka makambo ya mabota, eza pe na mibali mosusu bazalaka na mabota te, mibali mosusu bazalaka pe na problème ya kobota. Yango Gavker ayeli bino ba solution. Tango toloba bongo, Gavker aye na ba solution pona basi, aye na ba solution pona mibali. Lelo oto komi komona pe mabala ebele ezokufa la famille. Omona papa asalaka du matin au soir. Tango ozonga ndaku azaya kolemba za kase pas possible. Côté mosusu mama pe aye ko réclamer papa lobi nanzo ko kate. Yango omona ba mama mosusu o bazaka na maîtrise te akomi ko bimana moi ba jeune garçon ya quartier. Bande konanga. Yango ba papa ba mama Gavker ayeli bino ba solution kitoko. Ozana problème o kyste mignon me dérangeaka yo o soki nini muto esalaka yo pasi. La famille na Gavker solution matakita solution penza na système moko ya bien. Salut chers boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchou, chers abonnés et chères connaissances,
ya lelo penza na memeli bino mama étoile Yolande aza moko ya ba comédien na biso oyo asenkarnaka penza kitoko, moko ya ba comédien na biso oyo azalaka soki ya koti bandeko nanga apesaka toujours makambo, bandeko nanga asepelisaka toujours ebele ya bato ebele ya bato lelo bakoya kotuna mama étoile Ines TV pourquoi lelo alingi abeta masolo ya mama na biso étoile Yolande. La famille avant na kota na mama mozindo ka ndenge boyebi na système moko ya bien ekozala malamu mingi na ya ko sensibiliser nanu bandeko nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka bémission ya sika bato sika pe bakotaka yango na ye penza ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka oya bino na kombo ya Étoile Ines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso landaka Étoile Ines TV zwa penza kiti na yo ovanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Eloko oyo toboyaka ezake olandaka biso na nzala. Donc bisika nyonso zali s'il vous plaît ekozala malamu mingi na système moko kitoko na système moko bien mwa eloko akolia pe ezangaka nango te na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda bambote nanga na yemoko Madame Gracia Mpoi ya ba Gracia bambote na mama Lisi Pito Pito ya ba Lisi mwasi nzombe mwasi kitoko wapi balobaka bongo soki mtoza kitoko tolo bango na système moko bien bambote nanga na yemoko Madame Marie-Josée Chala na pesi bambote na balandi nyonso Étoile Ines TV y compris ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga, na pesi bambote na maman Joséphine bisika nyonso azali, Madame Vicky Mambonzo na pesi yo bambote, maman Céline Kaba na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà, toye na maman na biso maman Étoile, la famille. Kande na lobaka ebele abatu toyebi ke maman Étoile abota bana mibale. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango akoteka yangoyo, bamapango ya kosomba yangoyo. Kande na lobaka la famille sombela bana na yo lupango, somba lupango pona futur na yo. Ndenge toza boye, vie eyaka toujours et encore na ba surprise ebele. Peut-être lelo zo simba mbongo, oyebi lobite. Parce que Nzambe akotika laka kopesa kayo kaka te.
akoki kopesa yo lelo lobi kuna apesi pe baninga mosusu siko soki opportunité emonani ya osomba mwa lupango encore lupango eza mwa moins cher $350 ya pamba somba mwa lupango na yo soki okoloba keno na somba ta 10 mapango somba bando otongisaka malembe bandeko na nga boyebi bakartier oyo nyonso tomonaka bakartier kitoko toanviaka na kala wana bakartier wana ezalaki na bandako malonga te ezalaki kaka espace vide mais tellement que batu bango moko bapesa yango valeur basomba bamapango bakomi kotongisa yango lelo tokomi koanvie bakartier mosusu alors opportunité yango yo to profitaka opportunité nga na kamwaka komona bamama mosusu kolata nde kolata mais tango akufi bakomi kotuna bana sikoyo ekomi nini bokomi kolala na balabala mama na biso atikela biso eloko te bilamba wana osomba babiju ozosomba les jours okokufa soki batu bana na yo to bandeko na yo balingi bateka ngo ekozala mbangu baroteka na baprix oyo bando somba te mais lamuka na système a bien sombela bana na yo lupango ata soki oza te l'essentiel bana na yo futur eza nango assuré. Voilà. Tokota na makambo na biso kande na bando loba mama na biso Étoile Yolande aza mama azalaka na bamapasa bato ebele bayebi la famille mama Étoile aye kotuna motuna na ye eza siko lipasa wana moko aza ya nani aza ya ye to ya mama top. Je suis sûr que bato ebele bayebi histoire te na bete la bino mwa mukuse kaka comme ça à partir a wana nde bokoya pe kopesa ba réponse na bino. Problème eza que mama Étoile akotaki na ndako libala tango akoti na ndako libala baomeka kobota mabote ezoya te ameki na banzela nyonso mabote ezoya te jusqu'à ce que akendaki epai ya docteur ye na mobali na ye bakomi kolandela traitement na bango. Docteur ayaki ko conclure ya koloba keno ndenge za boye okotikala kobota kate eza teki alongola zemi te baloba na ye kaka ke okotikala kobota te. Sikoyo de l'autre côté kande toyebi biso bato mwindu ba belle famille na biso ezalaka pasi pe mawa soki bobalani na mwana na bango 2 ans ya libala baomona mwana zoya te pression ezalaka matakita. C'est ainsi que na côté ya belle famille bayebaki situation te pression tellement que mobali na ye alinga ye makasi alobi te to luka mère porteuse bomoni ba mère porteuse ndenge ezalaka bino bozwi kaka bamaki na bino ale boke kopesa mère porteuse ye akumbika zemi na bino bofuti ye aboti apesi bino mwana. Sikoyo pona mama na biso Étoile amonaki na ye malamu aluka mère porteuse camarade na ye wana pe azalaki ndenge nini marié. C'est ainsi que camarade wana pe andima tango pe baike hôpital basali ba makambo nyonso batie bamaki na libungu na ye tout ye mwasi wana aye koyebisa mobali na ye keno naza na zemi nzoka na bakalkile na ye deja yebaki ke tango yokoma tango ya kobota na koyebisa aka mobali na nga keno ndenge eza boye mwana akufi après kobota. Allez, comme Zambala alaka te kosala keno camarade ya mama Étoile te ya kobota ekomi. C'est ainsi que baye ko arranger voyage na bango bakende wapi Afrique du Sud. Mwasi pe ya libala ki ye mama top akosi pe mobali na ye alobi keno oncle na biso azaka na Afrique du Sud abenginga azana ba problème boye mobali obino moko boye biso mobali azosalela kayo confiance mobali alingaka yo nyonso koyebisa yo akondima. C'est ainsi que mobali pe asalaki nini andimaki mama na biso top na mama Étoile baki à Afrique du Sud. Tango bakomi na Afrique du Sud kuna eye kosala keno mama top aye kobota bamapasa na kobota bamapasa wana nde aye koyebisa mama Étoile keno ndenge eza boyo moni mbongo ofutaki ngai ezalaki mbongo ya mwana moko. Je m'excuse comme na boti bana mibale comme ça yo salande nini bakiselanga mbongo ya mwana mosusu. Mama Étoile ayebisi alobi te
ezalaka bongo te ngana yo toyokana keno ozwela nga mukumba ya zemi obota nazo récupérer mwana me ye kosala keno bana bakomi mibale na ofuta yo double ndenge nini bakomi koswana jusqu'à ce que mama top amonaki ke comme boy zwaka mwana moko mama étoile pe alobi pas de problème na zwaka mwana moko mama étoile ayebisi alobi kende kasi kopona mwana nde akendaki kopona mwana mama top pe atikali na mwana moko abengika mobali na ya lobi na botika kawa na Afrique du Sud comme ça na kozonga boye tina ndenge azongaki abetela mobali na ye lisolo te abetela pa kaka grande sœur na ye ki ye mama Marie Hélène nde abetela ye lisolo nde balia mbongo wana sikoka ndenge ezalaka bana mapasa de l'autre côté na côté ya ba mama étoile mwana o bazwaki tellement boyebi ke ezaka mwana moko bozo lengela ye ka bongo matakitaka bongo na mwana yaki kosala nini kobeba mwana ngo kombo na ye nani Alexia mwana abebaki mwana takotanga otanga te mwana mobulu otolobaka mobulu mwana zoyokela bapanga na ye te mwana ma comportement moko ya mabe makasi me na kote mosusu mwana o mama top azwaki mwana moko malamu na kombo na omingolela mwana wana aye kozala nani médecin tango akoli tellement que papa na ye ki ye papa Turbo mutu atia bambongo na ye nyonso anje pour que mwana atanga mwana silisi classe akomi médecin munene na hôpital munene akomi kosala tango mama na biso étoile amoni ke Alexia kuna abebi espoir eza lisusu te ke mwana wana arozongaka de l'autre côté aye ko apprendre ke non mwana mosusu lipasa na ye mosusu ye wana kuna vie ebonga balingi babala médecin munene na hôpital munene nde mama na biso étoile moteme komi kobeta lobi te wana eza makila mobali na nga eza makila na nga tokendo récupérer bana c'est ainsi que bakendaki na ndako ya mama na biso top ba récupérer mwana bandeko na nga mama étoile pe alobi never jamais ekosalema te parce que yo boyaki nde mama na biso mama étoile aye kotuna batu mwana wana ngolela oyo avandaka na mama top o mama étoile atika parce que azalaki na mbongo te aza mwana ya mama top to aza mwana ya mama étoile eza motuna mama na biso aye kotuna mama na biso abandaki kolela parce que mokili ekondane mama na biso étoile ke asalaki mabe normalement ata soki atikaki mwana wana il fallait toujours azala en connexion na mwana to il fallait ata akota nyongo a récupérer mwana na ye parce que eza makila na bango lelo oyo eye kolelisa mama na biso histoire oyo toye kobetela bino lisolo la famille eza histoire ya film na biso euti kosila epai ya Belvi Kandi titre nango ezalaki mon enfant film moko kitoko bandeko nanga eye penza na mate ya kitoko kande tolobaka soki mama alambi moyen toboya kolia ezate na système moko bien mais la plupart abatu kande tobetaka masolo baye ko réclamer balobi te mama film oyo esilaki bien te normalement il fallait toyeba pe sort ya Belvi ye Belvi azalaki munganga ba tradi praticionnel oto bengaka yango ezaki musala ya Belvi siko musala na ye wana eza kaka ekendaki nango bien tina suka to ndeni parce que tomonaki suka ya Belvi te bato ebele babando s'attendre ke non ndenge eza boye bakokanga Belvi pona misala mabe oya bando sala mais suka nango en tout cas tomonaki te yango ebele ya batu baye ko réclamer penza deuxième épisode na système moko ya bientôt yebike mama na biso soki alambi boye atikaka biso na suspense te azongelaka toujours biso na système moko ya bien je suis sûre et certaine que ebele ya batu barosilike mama étoile nozwi ta na biso pona koya kobetela biso film mais eza pe na batu mosusu bazelaka analyse ya ba film to ya kobetela bango masolo donc soki na beti yo libaku limbisanga na système moko ya bien Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15
awa na kati ya commune ya Maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.